prions. Éternel Père Dieu de gloire, te pétions merci pour le moment au pétant pour permettre encore Seigneur tokutana na papa eki pour na partager Seigneur oyo olobela kinga pour na peuple na yo nzambe tozong si moment oyo ya musala ona kat na maboko na yo Seigneur tikete mutunyo solanda émission o azala béni ayoka yo kolobela ye na travers émission o papa bundela biso épargner biso contre attaque pe ba retour nyonso au diable a côté de ma pour combattre biso akutana na yo Seigneur makila na yo envelopper biso Seigneur tikete ezala biso komi kamba na bonzo to teme molimo mon santo azala kati na biso pe a conduire biso jusqu'à la fin ya émission on a kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site ESP Média. Voilà. Encore une fois, nous avons réussi pour vous, le bien-aimé, partout Bozali, Shalom Nabino, Toyambi, Isusu Moko, Yabasali Nzambe, Nakombo, ya prophétesse Jeannette Kabangu, Oyo, Tozali Naye, Chibangu, pardon. Donc, Toyambi Moko, Yaba servante dédiée, Nakombo, ya prophétesse Jeannette Chibangu, Oyo, Tozanaye, na plateau. Bonjour, Shalom, maman. Prophétesse. Shalom papa Eki. Bonne santé, bonne musala nzambe. Ça va, santé, ça va nangola nzambe. Musala nzambe peso qui est malamu vu que tozala qui moi un peu occupé na ba invitation par-ci par-là pour nous salaka musala nzambe nde yango salaki que ba na nzambe ba mona ki que moi absence wana moi mke kota ki na kati ya niveau ya internet mais ça veut pas dire que tovandi non tozo salaka musala nzambe sinon vraiment ils ont kené malamu et gloire au Seigneur parce que jusqu'à présent tozo continue koko bananzambe elongo et puis Seigneur azo continue ko révéler biso makambo pona peuple na ye na ngolu na ye azo continue ko lobela biso et azo vanda silence te azo garder silence te na ba makambo nyonso ba circonstances et puis ba moment au surtout na makambo tozo passer nango vu que il est bon azo na toujours pona ko révéler biso et puis kotinda biso exactement kotinda biso pe liboso peuple na ye poto loba oyo Seigneur atindi biso oyo atina mo biso poteto bana ko transmettre na peuple na ye au bazolanda biso tout à l'heure on a profité ko pesa bande konyo sombote partout dans le monde biska bozolanda biso nzambalola apambola bino o nyonso se retrouver na message o oyeba que ezali message au Seigneur atindi pona yo et puis Seigneur alinga sala quelque chose et lolika momo kwa sika na kata vino yango a permettre que olanda message na rosenga vraiment olanda ngo avec beaucoup des attentions olanda peut-être ba défaut na biso te mais yonde landa message parce que nayebi que bandeko bazala rana pona ko complain moni sukal moko quelque part to moni munga moko quelque part wana tende yango Seigneur azana ngo besoin et loko kolo azana ngo besoin eza que to pesa mitema na biso pa na ye to pesa matoi na biso pa na ye attentivement to yokaye et puis to sala oyo azosenga biso to sala yango ndé l'essentiel et pas nzambe parce que la Bible dit tout est vanité et binyo se rotika la mais la parole est koleka mais lilo banzambe et kolekate. Alors na moment au Seigneur azolo belao c'est très important ya koluka oyoka Seigneur alobini ni na kata message c'est ce qui est important. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous aime bien et merci. Voilà, merci beaucoup Serge prophétesse Jeannette awa o yebisibiso tout est vanité tout monde ngo tout est vanité parce que ceux qui totali lelo ba grand homme d'affaires chinois oyo baza na ba entreprise minene lelo bazo fonctionner té donc juste parce que virus mogoye et bouleversé makamunyo surtout et nous avons voulu que tomeka kotu na ndenge tolobaka à tout moment bino ba prophétesse ba prophète bino nde bozali ba minoko ya nzambe awa na se nzambe alobaka à travers bino alobaki à travers ba prophète Esaïe alobaki à travers ba prophète mususu na kati ya Bible lelo azoloba à travers bino oyo buzingolu wana ya ko transmettre pe ya ko zo message ya ko mona vision pe ya ko yoka ba voix audible pour na ko yebisa peuple de Dieu lelo tozana ce qui est dérangé to ko tsana au vibrer voilà Yves
Nani Brian pesa to sunga eza gravité to diminuer sonnerie et longo carnet côté quoi na memaki voilà donc wana tolingai toyeba mwa moke tolingai toyeba nini oyo Nzambe atalisi bino basali na ye to alakisi bino basali na ye à travers virus oyo ezo déranger monde oyo bouleverser makambo ebele ba église eza fermée ba makambo nyonso tout eza bloqué misala bandeko ebele na poto ils ne travaillent pas eza partout dans le monde eza na coin moko te oyo etiki. Gloire au Seigneur, merci Papa Yves, Papa Eki, sorry, merci Papa Eki pour la question na yo, motuna nous a vraiment malam mingi parce que yangonde ils a vraiment beaucoup il y a message na maison mkola lelo, mais na koloba que même na histoire il y a bana Israël, les hôtels ça biso tant bazaki na kati na bokangami ya ba égyptien au moment où Seigneur a yaki ko secourir bango tant babimi et bazaki ko se diriger vers Canaan. Alors nzela na bango ya ko se diriger vers Canaan, Bible zoloba que ba semoka ki na Nzambe. Alors après on a préféré tout temps à place wana avant to continuer na zoloba tozana nombre na nombre verset Nombre chapitre 21 versets 6 à 9. Donc, okay. Continuer, Bible Zoloba. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de serpents brûlants. Il mordira le peuple et il mourut. Beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaçant sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardant les serpents de rein conservera la vie. Amen. Hein? Amen. Donc, voilà, pardon, on a soulevé Mouké, ils ont un nombre 21, verset chapitre 6 à 9. Voilà, oh, azana na Bible nae atangango amekape kolandela ngobi. Amen. Donc Bible zotel sabisona histoire ya bana Israël ndi na bande koloba. To komona que na nzela na bango ya ko se diriger vers Canaan malgré bazala ki na promesse Seigneur a pesa ki bango déjà nini mabele à Canaan mais au moment que na nzela ba se moka ki na Nzambe. Or bezolo ba ki on se moque pas de Dieu. Après avoir ko se moqué na Nzambe, Seigneur a tinda ki serpent pour que et soit bango. Et puis les hôtels c'est que ba kufa ki est belé. Les belés na bango bakufaki mais ba ki ko reconnaître mabe na bango bazonga ki liboso Moïse pe ko ebisa que tondimi ça mais que to désobéir na Nzambe mais tozo senga na yo obondela Nzambe de façon que alongula nini nyoka oyo alongula côté libiso nde okomona que na moment où tozali nde makam tozo passer nango parce que le verset que je viens on a oti kotanga tout à l'heure le Seigneur quand le Seigneur m'a donné les messages il m'a parlé sur cette histoire alors je confie le Seigneur me disait ceci alobi nanga lobi tala peuple nangai ozomona que na monde lelo makambu ekomi ebele ya mabe plus que avant ndenge zalaka ozomona ba mibali na mibali bazo se coupler et puis ekomi officiellement or nakala ezaki loko moko ya soni ozomona que basi na basi bazo balana ozomona que mwasi ya mobali mwasi ya balaza na mobali ni na ndako mais azali susu na moninga ni mwasi mususu libanda bazo sala nini qui lesbienne ozomona que inceste et comme makasi voire même na poto comment c'est-à-dire que voter loi ya kondima ke bana voilà bana mike bandi kotangisa bango nini comment faire les rapports sexuels ozomona toutes ces choses là ce sont ezali abomination au Seigneur azopekisa mais siko biso to komi ko appliquer yango et puis ekomi physiquement
Effectivement. Or, tous ça bloqué ezali contre Bible, contre biblique, la parole de Dieu. Dieu n'est pas content avec nous. Et le Seigneur me dit, regarde, mitema bato mawesili, ozomona na Chine bakomi ko boma bato. Bazu ba nikisi bato batie na ba nini na boîte de conserve. Kotinde la biso na ba Afrika tozoli a quel genre ya mitema bato. Tant Seigneur a bandi kotel sanga biloko nyonso wana ndesi kwa ebisinga lobi que voilà pourquoi c'est le Seigneur qui a permis parce que diable n'a pas le force ceux qui nzamba lobi non Satan a pouvoir te ya ko imposer maladie c'est le Seigneur qui a permis ma kamnyoso et comme na biso. Pourquoi? Parce que abomination continue monde. Et je profite aussi c'était Nathan au bavota ki lowana ya banda ko lakisa bana sexe na nini na c'était na Paris na France. Le Seigneur m'avait montré na moni mboka wana na mikolo tozoya na mona ki yango koma ki par terre parce que na mona ki avion utaki likolo ba avion zo utali likolo na ba bombe ezo bombarder c'était Paris, Belgique, Bruxelles et puis na France. Donc na mona ki yango koma ki poussière makas parce que Seigneur abando laksanga bisika wapi Sodome et Gomorrhe et puis na Amérique et sika wapi baza ko pratiquer yango oyo sala ki monde entier ba copier bango mais na mona ki kanda nzambe ko kita makasi vraiment na kata ba pays wana ona siliko cité. Alors tant Seigneur atali singango nzamba banjo tali sangai na moni Seigneur atali sakinga mboka nini bato wana ba kita kité mais Satan en personne a quitté na ba jonaye à latine zoto ya mutu ba ye lokola image bato ba monika ba koti na kati ya nini ya hôtel na hôtel bino bomoni bo recevoir bato ba uti ba visiter ba uti ba uti mboka libanda. Or eza ba visiteur te mais Satan en personne na ba jonaye parce que na vision nga nazalaki wana bande ko landa bango nazo observer donc na moni je ne savais pas que avant ezalaki Satan parce que message wana Seigneur a pesenga liboso alors le ko la pesa kingai na comprenait qui te esenga nga na kota lisusu na prière na tuna Seigneur mais message on a moni ezo nga koloba nini bato na bande olanda bango pourquoi et puis azanani na moni bato délégation ya bato ndenge ezala soki bato ba mission délégation ya bato azaki yazaki liboso bazaki ko benge roi bazo benga roi et puis azaki na ba jonaye ya basi na ya mibali o bazaki ko lande ba jonaye ya basi balata kindenge moko ba jonaye pe ya mibali balata kindenge moko tant baye na ba valise na bango balati baye na nzoto ya bomuto ba s'incarner na kati ya bato balati nzoto baye na mokili na biso babimi physiquement baye bakoti na kati ya nini ya hôtel bato hôtel wana bayambi bango comment ba réserver les bango ba chambre ba bongusel bango ba chambre ba komi ko kende kotika bango na ba chambre siko ngape na se présenter lokola que nazali pe servante ya mutu wana alors tant na poussani siko lokola oyebi mutu soki ozana kati na bango tende bible zolobaka que c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc c'est de ce ozana kati na bango te ozalaka différent ba détecter yo sikoyo tant baké ba tiki bana mibali na place na bango ba komo kende kotika basi nga olela kende kolanda groupe ya bana basi na bandi kolanda garçon wana o ba mane ko benga roi o bazo benga roi na zolanda siko na sima après siko nani ba comment bato ba yambaka bat na ba hôtel wana servant ou ba servante o amibali ba servant wana o ba yambaka bat na hôtel après tuninga madame vous allez où? Non, moi aussi je suis de délégation. Après, c'est quand on a lobby bon roi wana yoki a baluki a talinga. Et à talinga lobby toi, mais je te connais pas. Nga ebisi non, je suis avec vous, messieurs, vous m'avez oublié. A lobby non, na liste na ngai il y a délégation à base na ponaki nazo reconnaître yote quoi lobby zela natal tant lobby zela natal ezaki on serait dans c'est dire miroir moko bimika liboso na ye parce que akomo tala na liste basi oyo ya groupe oyo a sélectionner qui ke ba oya na bango na monde bazo na bango na monde atali na groupe wana amoninga na zala kiti lobby non na ebiote na ebiote bima parce que ebisi ba garde le bolongo les place soza mutu na ngate na aza travailleur na ngate na ebiote ale mbala moko ba tokingai et puis ba bimisi nga place wana nde na yaki komona ba message mususu je n'avais pas compris le message na partie wana parce que et pour ça kinga na kendo bondela na banzoto na nzambe message na moni ezanini elingi koloba nini du coup na komona
nazaki na programme moko ya okende côté à quelque part alors ndenge tozalaka basi pressé oza déjà na retard batindeli eloko moko na téléphone donc na fongoli nazwi téléphone na fongoli vu kazaki mutu na yebi tosolaka ne vraiment moi bien mingi alors nako cliquer na monaki ba vidéo et puis na ba photo. Si bon, la photo est téléchargée rapidement, photo est téléchargée et puis ebimi. Or, Seigneur Azaki a besoin de mona parce que Azaki a un message qui caché dans ma photo. Voilà pourquoi aussi je profite, il y a quoi dans Zambé que la Bible le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Seigneur a quoi koloba, a quoi tal exemple pondo kakao yo moni ango sikoyo. O éviter pourquoi miss nayo et fixer regard na pondo. Or ils ont un message moko Seigneur alinga pesa yo en dehors ya otalaka pondo lelo. Mais peut-être Seigneur peut ce message na ou soit na butu nango ou soit lobi nango, ça dépend de lui-même vu qu'il est Dieu. Alors tant na moni photo ana na moni photo moko bizarre na moni nyama moko azaki ya mwindo, j'espère que les cas qui pe na ba neko kabolango na ba réseaux sociaux tout ça. Non azandeke akauka ba indien en fait ba chinois bazolia ye tout ça na restaurant boye aza mwindo boye nyamango aza na mapapu et puis na munoko boye bazola que ça peut deux fois ba chinois bazolia ye parce que autant na moni nyamango bon. Et bon, le belenge l'autre côté, na kangi na téléphone et puis na kei. Maintenant le même jour on a boutou, c'était le 5, il y a 3e mois. C'était le 5 à 3e mois. Tant on a l'allé des seigneurs azotal sanga. Na moni bat bazolandanga. Na bat bazolandanga na zo kimamba. Na iko koma sikoyo place moko na moni bakanginga moko kanginga na gauche mso kanginga na droite nazai ukima vraiment bango mais vu que Seigneur azaki na besoin na yeba na zwa message eza nini il fallait bakanga ngai alors tant bakanginga moko simbinga na gauche mso simbinga na droite to bandi ko kena bango je ne savais pas tozo kende wapi to bandi obika mutu soki bakangi yo ozo bundana que batika yo olingite en fait Ozolukao s'est libéré. De comme ma place moko nata la boé na moni des géants. Ba démon mi balé, bazaki mi nene makasi milai. Deux géants, ce qu'on a des géants go ba simbi nyamawana. Ce qu'on nyamango ya munene nango eza osu na mona ki na photo wana le même nyama na mona na photo na photo azalaki ya mukie mais siko o na mona ki azalaki munene makasi ce qu'on a tala boy na sima na ye azalaki na nzoto ya nguma en fait babenga ki boa azalaki na nzoto ya boa na sena ye boa et puis likolo na ye azalaki na mutu ya ngu ya nyama wana ya nini ya ndeke wana na maboko ya ndeke wana parce que deux géants wana basimba ki yepe na maboko na ye donc pareil ndenge basimbinga moko na gauche mso na droite ndenge pe sikoyo yepe basimba ki basimbi moko asimbe na gauche mususu asimbe na droite parce que nde basimbi nzoto na ye wana ya boa elali na se en tout cas nzoto wana ekendaki vraiment na yebite so ekendaki ezaki mulai makasi esike ekendaki soki ti wapi na yebaki te na yebite esukelaki wapi mais ce que likolo na ye munoko na ye ezaki songe parce que donc azaki vivant moni soso ndenge ya boujaka mutu en fait azaki ko bouger mutu na ye de gauche de part et d'autre donc ba komisinga liboso na ye batona basimbinga kaka parce qu'on a na telemi na otala ye to komi ko fixer ba regard biso mibale ya zotala nganga pe na zotala ye tozo fixer ba regard parce que ara zotala nga azoningisa mutu na scène ezalaki na bassin na scène ba tchaki bassin moko munene parce que azotala nga azoningisa mutu après alobi na bango alobi bobongisa esuki suki parce que bato tindaki ba géona o basimbinga zo bisa ba bongisa nga suki parce que bato nga tindi ba bongisa nga suki bazo ko bongisa nga suki te sikoyo omoni soki o matina moto biso basi ato benda ki suki na yo omona so matina moto vitesse et matisa suki siko awa suki na ngezaki ya komata ezaki juste kaka awa na fona ngai ezaki ya mwa komata siko zo ba bongisa suki parce que bango pe bazoni nga basimba suki nanga
bazo kokate bazo nga ba simba suki na nga bazo kokate ba ah tozo kokate pa lobi nga pe nazo koko détecter été mais bo bongise suki parce que soki bo kitise suki wana nde o faciliter nga na détecter ah bango siko bazu batiki nga balobi tozo koko simba esuki te yesu ko banzo répondre ba bozo koko simba te ndenge nini bango balobi bon biso tozo kokate maître net yoza maître yo yaka ko simba e suki siko elobi nga pe nazo koko détecter yete c'était par là nde batika kingai alors batiki nga nde ko Saint-Esprit abandi ko expliquer nga donc suki wana bazaki na besoin ko simba ngai bible ezotel sabiso na histoire ya Samson makasa Samson batamaki na suki suki c'est la gloire donc bande ko ko simba ngate parce que nazaki na ngolo nazana ngolo pe na gloire ensemble alors Saint-Esprit bandi ko expliquer ngalobi omoni mission ya nyama ezali parce que tomba bande ko landanga bande lo balanga yo po moni biso yo po détecter biso yango tozolanda nde siko Seigneur babandi ko talisanga siko mission ya nyama wana nini azosala balobi langa omoni coronavirus wana zoyoka nde yeyo coronavirus wana zoyoka yeyo c'est-à-dire Asa Satan en personne a quitté sur la terre donc na minute ndo tozolo ba Satan a opéré physiquement na nzoto bato na nzoto ya alati nzoto bato na ba jonaye a quitté Asa opéré donc nde ba yaki wana bango nde ba ye na maladie wana physiquement c'est-à-dire mission na bango ezali ndenge ezosala keso botalani ce que bandi ko expliquer nga omoni tina ya bassin wana ezana se donc ce sont des choses qui se passent spirituellement. Ok, biso mutozana bonzoto on comprend mais si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas comprendre que et cet esprit nini coronavirus eza esprit mobimba. C'est lui-même Satan. Eza ba jona ya tidite mais eza yemoko Satan. Nde akiti azo opérer. Parce que le Seigneur a otalisanga ngai azo sala ndenge nini. C'est-à-dire ceux qui omoni pourquoi ceux qui n'engeza ki rotomoma parce que eza nini comment étoile na ngai. Oui. C'est que si tu n'es pas dans le Seigneur, ce katalio a détecté yo, munoko na wana ya songe e kango awa. Ce que kangio awa a bendio donc étoile na yo a bendio cerveau nyonso. Dans wazo benda yo na katiotika li vides. C'est-à-dire otika la na trou moko munene. Ba affecté. Na katiotika li vide, otika li na trou ya munene sur le plan spirituel physiquement sur le plan spirituel. Makila e bandi ko soin parce que le crâne azo bimisa wana étoile wana ndazo boa kango na bassin. My God. Ndazo boa kango na bassin o bachela ke na se. Do mona ce que Seigneur a bisinga lobi yango zo mona du coup mutu akomi affaibli abambani akufi. Comme il a affaibli au bambani au koufi, il y a des gens au bazo koufa naba c'est-à-dire que bazo koufa sur place et puis ils ont mis sous ça que non et bandi na kolia e malem on est-ce que ça ba oyoyo ba gens siko oye atindi o bato na mona ki ba koti na hôtel basi et puis mibali o ba ya kisiko yo ba koti na hôtel bangonde bazo tambola siko pona ko dispatcher yango c'était comme ça malade wana e banda ko panza na bongo. Alors tant Seigneur a su la kisangai parti wana na moni malamoko en fait na ebitene na lobana ceux qui ba emporter nga ceux qui ba meminga na ebitene utiliser terme ni mais elongwe place wana je me suis retrouvé tozaki likolo ya mai na réunion satanique na tikala ozala ndokité même na ba témoignage na pesa yango bon tozomona ga ndenge suka nango ezosuka suka nango ezosuka ba ebiote bazo reconnaître yote donc yo détecter bazo détecter yote yango ezola kisabiso oyo zali exactement gloire au Seigneur. Alors nde Seigneur a ekotali sangai na moni na se retrouver na monde moko na ebiangote na moni ka tozaki likolo ya mai beton moko beton ozalaki mukie neti ba genou nanga mais ce que to vanda kindi na beton et puis makolo na biso ezaki na kata mai yango ezalaki mwindu tozalaki ebele vraiment ebele et j'avais remarqué bato muso babandaki ko bomba bilongi bazolinga te parce que esika tozalaki ezalaki table moko ba placer ki table moko depuis na ebandeli kuna tina suka ba placer table moko biso nyonso totandamaki na kati ya table wana makolo na mai table ngo ce que ça qui likolo na biso ba tiesko biloko kolia ba tie biloko ebele
na nini na table parce que au monde des alaraso bozo zela mokonzi na noyete bozo solola oyo solola na oyo solola na oyo to zay ko solola bongo parce que ngape na kati wana zay ko solola na se retrouver ki na mutu moko pe na yebi mutu wana pe na yebi mais elle est aussi dans les seigneurs mais le Seigneur a permis ki na moni wana. Voilà, donc on est entre parenthèses. Alors tant que tu solo la naïe, moi je ne savais pas que tu zé la moto. Naïe pas qui peut être que ça réunion satanique. Mais na mon état que belunga ba son atie bon on a belunga ba msus ba on a que naïe bi bango bazo bomba. Il y avait deux pasteurs, il y avait ba ministre, ba konziamboka, tout ça bato baza kebele. Et puis mayango yo zagyo sola naïe wana lobi oyebi wana moi si. Oui. Okay. Oui. Alors, tango sikoyo, tozo solo la, nae komona, donc on dirait na kati nanga ba ebisinga tala na kati na samai. Tala na samai. En fait, na yebiteloni na salaki mais loko les aka Seigneur azaki na besoin na zo message. Donc na tcheboy na monisko na samai, ba papa eki na moni boa ya munene azoya na samai. C'est-à-dire azoya azo pasola mai na se. Azoya na vitesse lokola fusée mais ce qu'on a samai. Azoya donc tant azoya ce qu'on na otala na omona nzoto kaka ezokene na moni na mutu na éviter Seigneur a permettre na mona mutu te pour somo. Ce qu'on nzoto ne kaka nde na otala c'est-à-dire nzoto ezokende na omona nzoto esila te. Donc ozomona ke nzoto ezoleka. Azoleka. Parce que avec kokoma distance na biso bezaki vraiment moi distance na katikati lokola ya mai na musika kuna siko ayeko bimisa mutu tango azo bimisa mutu mai pasuki tango azo bimi na pression pa tango abimi azaki vraiment moulayi papa donc moulayi. Oui, c'est vrai comme la Bible nous dit. Bible solo ba biso na mukanda ya tozana Apocalypse 12 7 à 9 bandeko bazana ndako balandela Bible solo bana otanga na mbangu il fut précipité les dragons grand le serpent ancien appelé Satan na monier na miso na ngana monier les gens qui ne croient pas croient raté que non parce qu'il y a des gens ti lelo croient raté que non Satan existe ba mona ngo kaka lokola ndeto lo barake nini comment dirais-je voilà donc ba mona ngo lokola ba jet tout ça donc c'est vrai je lui ai vu dans mes propres yeux. Je lui ai vu comme ça. Donc, abimi na mai, papa enaoka ki somo, mais comme le Saint-Esprit, il était là au-dedans de moi, apesinga maîtrise, alongolinga panique, alongolinga kobanga, c'est-à-dire nazotala ye, siko indenga bimi likolo wana, ozomona ngum, talaka nguma kaka ya mukio atelemisko tout droit ningana, siko wana nguma te me boa. Aza soki munene na ebité lokola ndako na bisoyo atelemi siko na katikati ma azotala donc ava poussa na place tozaki abande ko luka ko détecter est-ce que batu nyonso ba vandi wana baza batu na ye azotala siko era abande ko tala na monaka muta stopper regard na ya envers mutu ya nguma tango a stoppé regard na envers na musika bandiko ya donc a se diriger tout droit place nga na vandaki a bandiko ya parce que tonga na moni azoya a okende gauche te droite te na bandisco ko prier na lobi Seigneur oyo ndinga atsali boya zo se diriger ka epana ngai azoya ka place nga na zali ngai ya wesili pona nga na kufi nanga na okina kati nanga ba ebisinga banda ko intercéder en langue na banzo parle la langue na kati nanga na banzo parle la langue abandi koya tant on a zo intercéder langue na moni muta abaluki a jusqu'au position a dévier a jusqu'au position sous position a zu a qu'est-ce ko bimela na mabele en fait c'est ça qui mabele te mais ça qui sima tant on la lisinzo toné na sima
en fait mutu na ye na nzoto parti mususu wana ezaki no na mai tango alalisa na nsima bandi kobendana tango abimi nyonso na kati ya mai abongwani akomi lion parce que abongwani akomi lion abandi siko koya na balion mususu na nsima na ye donc soki otali message oyo na ona zwi ya bato babande délégation babande kokota na bakotaki na hôtel c'était pareil azalaki na bargent na ye na nsima oyo mpe ntango abimi akomi lion namoni na balion mosusu na nsima balion wana bazolande ye siko azoya siko azoya azalaki neti kuna azoya boye ngai siko place nga batiaki ngai ezalaki table ezalaki presque na mwa suka nazalaki na table ya mwa suka nazali na katikati te me na mwa suka siko il faut abanda kuna ti ayaka ti place nga nazali nde aleka alors tango siko abanzo ya alati nzoto abimi akomi lion tango akomi lion azoya sikoyo na balion mosusu na nsima na ye bazolanda ye pareil bazoya bango nyonso nzela moko alors tango babandi koya mbala moko na kati na ngai nayoki lisusu maîtrise ya makasi après nayoki mungongo egangi elobi na kati na ngai mungongo egangi elobi malheur na mokili parce que Satan akiti na kanda na ba agent na ye pona kosala ni pona koopérer. Alors tant que lobi bongo na moni mbala moko liboso na ngai babimiseli nga verset ya Apocalypse soki tokoki otangango toza na Apocalypse Apocalypse 12 Apocalypse chapitre 12 verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Langage oyo, yango diable qui ko utiliser na kata message oyo. Tango siko voane lobi nanga, nazoki kimia na kati nanga na ebite. Tango abandi ko ya, sikoyo babandi ko pesa e rapport. Na moni moko azoya azaki na ndena lobiki azaki ne longia lion azaki akoma ki lion alongoli nzoto ya boa ala akomi lion et puis na ba lion msuna sima na ye après azoya lion atambola raboy tango azoya ouais tango azoya ce qu'on a quatre pattes atomboli maboko ya lion tango azotombola maboko akomi mutu akomi siko mutu alati nzoto mutu azwaki alati tango alati nzoto mutu abimisaki âge ya bana moins de 20 ans azaki na 18-19 ans mais siko nzoto ngo alataki ezaki nzoto moko ya bano bazaka na basanta malamu te. OK. Bano alataki nzoto ya musicien moko oyo azosala pe succès makasi mikolo nyonso ya mwana mukeboye azosala succès vraiment makasi azana moins de 20 ans alataki nzoto na ye azaki na nzoto moko ya on dirait ba maladif bana wana bazaka na ba santé bien te mais elongi na ye ezaki elongi mususu mais nzoto wana ezaki exactement ya musicien wana. Ah OK. Voilà pourquoi nini ceux qui olunde na lobela na ba nzambe toujours oloti musicien yeba ke eza image ya Satan ye moko oloti musicien mokili on a l'autre musicien tel na l'autre musicien tel yeba ke eza image ya diable ya Satan ye moko donc alataki nzoto ya musicien wana o nazoloba o azosala succès sikoyo ya mwana mukie azana moins de 20 ans alati nzoto na ye azaki na santé moko médiocre et puis poso na ye en tout cas abimisaki aparetaki image mususu o na monela pe na ngote parce que na mona e na elongi tango asilikaka ko tango asilikaka et puis
na mona elongi tango aza jeune garçon ya mobali kitoko ya boka et maintenant cette fois-ci nangolo nzambe alakisi ngai na face na mususu donc azaki na elongi moko ya moins de 20 ans kaka 19 ans 18 ans mais sikoyo posonaye ezalaki poso moko bien pété kaka on dirait poussière tout ça posone pesaki bien té santé ne bien té mukie kaka bongo mulai pe kaka ya mwana wana ya musicien wana mais siko na simanaye ba lion wana tango ya bongwani akomi mutu ba lion wana pe bazao lande na sima ba bongwani bakomi pe batu siko bakomi ba jeune fille ya moins de 17 ans donc bazaki na 16 ans non, moins de 18 ans. Moins de 19 ans, 18 ans. Bazaki na 17 ans, 16 ans. Jeune fille papa et qui na ebisio non na mona basi ya bongote. Non na mona te. Basi kitoko donc bazaki on dirait ba poupée bana basakana nango ya ba poupée Barbie au bazalaka vraiment que awa mikie donc et ça la penza ve boyer ndende bazalaki donc awe kota et bimi boyer donc bassin donc basi kitoko ceux qui a télémélé au boyer so za nzambe te eza mawa bazaki kitoko makasi ba se maquiller ba sali ba suki na bango très bien ba lati sexy donc très bien et puis bango bazali kongala eloko nazala qui étonné c'est ce qui m'a fait étonner en fait bazali kongala siko chef na bango parce que bango bazaki na simanaye parce que chef na bango yazaki na apparaît qui bien te mukolo wana mais comment est-ce que bango bazongala plus que chef na bango alors tomba bandi koya parce que na mupandi nano bazalaki wana babanzo PC rapport le rapport wana bazo PC bazolo bani ba pasteur ba réclamer ba lobi boy na mokili na biso ba signe oyo ba pesa ki bango liboso pona kosala de façon que de façon que ba envoûter dans le peuple de Dieu. Ils ont ça image à Satan. Et ça là qui ba signe moko codé. Mais ce qui fait que bana nzambe ba décoder ba signe wana. Ba comprendre ba signe wana facilement. Il y a comme problème pas na bango. Comme problème maintenant bazo c'est ba sing ba côté c'est ce qu'on demande. Bazo senga siko na Satan en fait à lembisa. C'est-à-dire que condition pesa ki ya ba signe pour ba tchaka na ba clip, pour ba tchaka na ba église, pour bâtir na bandaku na bango, pour bâtir na ba vie na bango na ba makamnyo so bazo sa na bilamba bazolata et komi ko reverser makasi. Parce que ba sengi na Satan a quitté ça a réduire nini comment à réduire condition wana. N'est-ce que Satan zo répondre bango. Alobi na bango boye. D'ailleurs, il faut pas augmenter yango. Bango bazo senga na réduire. Bango ba éviter que ton nanga est sili. C'est-à-dire Satan l'obité que tan nanga tikali mukie. Mais à l'obité tan nanga est sili. Bazo senga ngai na réduire. Mais na moment on a koki jamais ko réduire. D'ailleurs kutubo matisango lisusu. Bo augmenter yango lisusu et comme visible parce que je veux que batunyo so ba ke baza basali nanga. Oya ko boya oya koboya c'est-à-dire eza kufa oya koboya bo lapidele ngai nde langage alobaki oya koboya bo lapidele ngai et d'ailleurs il faut augmenter ngo et comme lisusu plus que avant oya koboya bo lapidele ngai. Alors tant bazo pese message yazo continuer koya azo continuer koya et puis yazo pesa bango ba instruction azo pesa bango ba instruction par rapport ya coronavirus par rapport ya mission tindi bango parce que ton naye esili yazo pesa bango lobi nga tan nanga esili nazali susu na tenter alors il faut tout ça la makamnyo sur le plus vite possible. Voilà pourquoi Satan ye moko pas quitter en personne a commis coopérer nous sommes c'est-à-dire que na monde entier par jour bazokufa moins de 1000 T. Bazokufa moins de 1 million ou 1 milliard T. Pourquoi? Parce que y a un système moko ya virus où ils ont ça là qui est bomabatu brusquement. Et bomabatu du coup c'est-à-dire aux on a senti bien mais aux aka affecté au côté na maladie on a nzela na yo mbala moko osalinini okufi. Et le Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur me dit ceci. Zambazolo bananga lobi que
coronavirus wana, ce n'est pas que ça seulement physiquement. Mais les enfants de Dieu, bah, ça va faire très attention. Et ça aussi spirituellement. Spirituellement, diable a yépé pour na koboma comme ministère, pour na koboma ba grâce. Oyo nzamba tchena kati ya bana na ye. Oyo surtout parce que pourquoi diable a moni nouvelle génération au Seigneur azo bimisa. Alors a créé coronavirus wana ezala physiquement ainsi que spirituellement. Le Seigneur m'a dit benda bana na nzambe matoi. Benda bana nzambe matoi parce que ezapé physiquement. Tu peux pas attraper ça physiquement mais tu peux aussi l'attraper spirituellement si tu es ozana soki ozana katia na katia distraction et nzamba lobi. Alors pourquoi qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que totel les mamakasi na mabondeli. Totel les mamakasi na mabondeli. Alors tango abandi koya abanzo poussa na azo continuer ko avancer, abanzo avancer. Tango a commis place ngana zalaki. Le quoi a déjà Saint-Esprit zalaki nanga a pesinga maîtrise a uta kiboy a lekinga na tango a komi ngana zotala e tango azoya tango a komi place ngana zalaki abanzo talanga abaluki alinga simba ngana na lipeka a koki peka ate abaluki aya telemi place au telemi place au vandi wana a telemi abanzo talanga e azotalanga lobinanga. Est-ce que tu peux conjuguer le verbe être au temps présent? Wana aloke ko simbanga ko kite. Donc o ezaki loko la deuxième tentation pour na ko yebisa ko lakisana ba na nzambe que Seigneur alobi virus oyoyo coronavirus ezaka physiquement mais c'est aussi spirituellement. C'est-à-dire que diable azoluka a initié Bananzambe spirituellement et puis à détruire les cabos aux Zambatiena Katina Bango. Tala lolenge diable azay koluka kolongolanga i grâce. So mon premier message au monde qui n'a levé avec koluka ko simba suki. Alors deuxième fois aye alinga simba ngana lipeka akokita telemi abi singa tu peux conjuguer le verbe être au temps présent. Dit je suis. Ngas qu'on a vandi, ngana vandi ka ndengo vandi wana nazota lesiko. Obiso to place to zaya kezaki na se. Yesko avani a telemaki azali kolo. Sko fona taleboy. Nazota lai. En tout cas, je ne sais pas mais donc faut zalaka na molimo mo santo. Faut zalaka na molimo mo santo pour que étant que na bomutu na kokepe ko nini ko conjuguer. Na bomutu na makasa bonzoto na kokai koloba. Mais vu que le Saint-Esprit était en moi, Saint-Esprit kanginga munoko. Abanzo ebisanga lobi, wana siko ya telemi liboso na simanaye ba sirène. Ba sirène wana oyo na lobaki ba bazali kolande na sima ya bana mike. Ba jeune fille na bazali bana mike na âge na bilongi mais na nzoto bazali milai et puis basi. Bazali bongo. Alors ba telemi na simanaye Azolo Bananga Lobi conjugue le verbe être au temps présent. Dis je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Voilà, et à Sengio au conjugué, mais il y a bandi déjà qu'on conjugué en pour à exciter au topo à pousser en réalité ce que vous avez. Exactement. À Senginga il a composé yango. Donc en même temps ce qui peut na yebité, c'est-à-dire tant oiseau conjugué déjà so la sanga pour na conjuguer yango. Pour kota na gena. Pour na kota na gena. Mais le kola Saint-Esprit na katina biso, ndenge Seigneur alobaki ke na kei na otinde la bino molimo mo santo aya ko enseigner bino. Voilà comment musala ya molimo mo santo na katia moto. Parce que ce kazala kité na sala lokola ntaba j'allais nalingaki na landaye na conjuguer tout ça sans pour autant na yeba raison ezanini sans pour autant na yeba raison ezanini mais tant wa conjuguer a comité na suka a monique na répondre yete tant azoloba c'est de temps abande ko conjuguer wana abande conjuguer ka te otalanga réaction ezakinini azo conjuguer en même temps azo poussa loboko. Parce que pourquoi ponga na ceux qui na conjugango donc alnga azala na accès au simba mutu na ngai alnga azala na accès au simba pour se relier déjà mutu na ngai le temps azolo ba je suis azo poussa loboko
dit je suis, tu es, il est, elle est. À ce point, nous sommes, vous êtes, ils sont. Tant à mon que asili si na conjugué te à longoli loboko abeti. Donc na kanda abimisi somoko bizarre abeti donc à longo na kanda c'est du temps où sali bongo a raté donc a commis le quoi molimo et donc on dirait comment dirais-je nembo de silaka donc à longo mbala moko na présence nanga a koti kuna ezaki na espace moko ezaki na bakanga na simanango boye a koti wana après siko ba sirène wana ba yeba telemi liboso nanga donc ba bandisco ko séduire nga bazolo balanga ba bime composer non et donc ba banzolo balanga siko na fier bazolo balanga siko na fier tout ça na composé ça nango facile et ça difficulté mais pourquoi zo composer est-ce que bazolo ka bazwanga Balobi zanango simple, lobaka je suis, tu es, il est, elle est. Tant que balobi nous sommes, tant que sisika nous sommes, ngamba mona répondre bangona lobi vous êtes, ils sont, elles sont. Dans la kisi, en fait dans la kisi bango, bato batelema ki liboso nanga ba sirène wana. Na bisi bango vous êtes. Ils sont, elles sont. Parce que tant on a lobby bango bango pe pesi bango le sou kanda ba réagir même mondenge. Chef na bango réagissaki après ba ekolongwa wana balongwe liboso nanga tango balongwe liboso nanga sika bakota ki papa eki na seconds na moni na ebité peut-être totanga histoire ya Moïse ma epasukaka muto atikala ko betela biso lisolo nango azalate mais na moni ndenge ma epasukaka na moni nde mai pasukaka yo leki na kati o ezaka nzambe nda ko yikosala o tomona na lisolo wana po na se ya mai ezalaka potopoto na se ya mai ezalaka na mabanga ezalaka na ba moi ba danger belé mais le Dieu a rendu cet endroit lokola makadam po baleka calmement donc ezaka nzambe mutako iko sala mama oko tozo ki mota wana po o souffler mo muke o continuer message na papa eki na moni tango siko ba raté ngai ba okisiko kanda siko tango ba oki kanda na yoki siko yo azoloba na bango na kati kunisika bakota ki alobi que mission na biso mission na biso temps eza lisusu te toza na droit ya ko rater ata mission moko te et loko nini et s'est passé. Alors pourquoi est-ce que tu as raté? Donc bolingi bolakisanga que na monde bozo sala de fête. Donc bozo sala de fête na mission na zotinda bino. Tokoki ko continuer bongo te. Toza na guerre. Seigneur sko banzo lakisanga guerre wana. Papa na moni maye fongwami. C'est-à-dire que maye fongwami esali nzela ndenge tomona na histoire ya Moïse. Mais siko na espace nango wana na kati nazoka bato bazo solola. Maye ngo ezalaki ya mukete. Mayo nazoloba oneza maye ya munene. Aquarium naturel. Et fongwami esali boye. C'est-à-dire oyeke boye. Na kati wana nazomona mabele. Siko ba sirène wana nazomona bango bazotambola na kati. Bake bakoti siko chef na bango Satan le diable azoloba siko kuna. Batindi sikoyo alobi tokoyi kotika bongo te batindi siko mwana moko mukie mwana wana zaki na nzoto ya mutu mais munoko ya mbisi balobi batindi pourquoi parce que il a puissant il a puissant pour combattre na ba chrétien balobi biso pe to kobima siko alobi que to renforcer force na biso et puis to bima mais bongo to kotika bango bongo te parce que mission musa les en marche zo salama il faut to tinda ba benga ki ekombo moko na ebite soki nani batindi siko mwana wana bimi na kata mai mwana wana bimi azaki mukuse boye et puis likolo na ye nde na ucholo bana se mutu et puis likolo mbisi donc mbisi ozomona mutu te mais nzoto ya mutu ya mbisi ko abimi ngape sikoyo na ngambu na biso na moni nazaki sunga mokote na moni na komi na ba chrétien belé na moni ba chrétien belé basi na mibali bilongi na yebite na bilongi mususu na yebi alors na moni siko place tozalaki biso pe tozana mwana moko amuki je sais pas pourquoi le Seigneur nous a donné ce message là ya mwana muki image ya mwana donc na moni pe tozaki na mwana muke mwana ngo alobi boy alobi
tokoki ko vanda te parce que toyebi déjà que na minute oyo na temps oyo tozoleka combat eza na monde. Alors levons-nous to prier. Sikoyo na moni to bandi ko sangana biso nyonso ba chrétien. To bandi ko simba na maboko. En même temps kuna mai ese fongwami. Donc monde de ténèbres eza ya ko fongwama peuple de Dieu. Monde de ténèbres eza ya porte eza ya ko fongwama, c'est-à-dire diable aza na opération, aza coopérer. Satan a coopéré. Dans la minute où on est au zolo baboye, Satan abimi physiquement na ba agent na ye baza na monde na biso oyo baza coopérer. Et puis biso ba na nzambe nde tozolala. Yango na eko la musande ko moko azolala na eko la musa papa moko mama moko mosala nzambe moko pasteur moko église moko ezolala ataba kangi ba église. Cela ne veut pas dire que non to stopper. Cela ne veut pas dire que to bonde la té. Cela ne veut pas dire que to tanga bible té. Cela ne veut pas dire que to luka nzambe té. Tokoki kozala bisika nyonso na kata bandako na biso mais biso nyonso tozo prier et to yeba ke nzamba zo yoka. Alors moi na lobi to sangana to prier. Tant to simbani maboko moko banzolo ba kolo na tondi alobi non na moment où eza prière a boete. Oui. Alobi na moment où eza prière a boete mususu azong si Jésus Seigneur nous t'invoquons lobi non na à répondre mon solobi na moment où eza prière a boete. J'étais étonné. Mususu kuna zoloba Yahweh donc c'est-à-dire que bandaki ko prier na munoko o mutu nyonso za na facilité ko yoka à répondre lobi na moment où eza na prière a boete na moment où il faut te prier en langue. Wana mwana na mutazo ebisa. Mwana wana ndi mutayebisi biso. Alobi na moment où tozali eza prière en langue. Il faut te prier en langue. Tokoki ko prier na prière au batu nyonso bazoyoka te. Nde to simba na kibiso nyonso. Tant to komay ko prier, tozo parler en langue, tozo parler à biso nyonso to komay ko intercéder en langue. To komay ko intercéder en langue. Dans toza ko intercéder bango pe siko bake ko se renforcer. C'est-à-dire na minute wana Seigneur abanzo pesanga message lobi tala Satan. Azo se renforcer, azo y encore plus. C'est-à-dire ndenga zoya ndenga te a se renforcer azoya wana azoya na décision akoki kokuta bisote na kati ya distraction peuple de Dieu bisika tozali toyoka ainsi dit l'Éternel. Amen. Bisika tozali, je sais qu'il y a beaucoup de gens oyo ba croire en la prière à parler en langue té. Nazana ba verset oyo na ko accompagner tozana Corinthiens. Tout dans Corinthiens chapitre 14 la Bible dit c'est lui qui parle la langue, il ne parle pas aux hommes mais il parle à Dieu. Et tokotangango bisonyoso pour que to et tout dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, et Sukiwana, c'est 1 Corinthiens 2, et Torozwali Susu, Jean chapitre 4, verset 24, tozali sous na Esaïe 28, 9 à 11. Tokotanga on a banda kubiska tozali et c'est en fait c'est Esaïe message au Seigneur a pesinga ipo na peuple na ye. Na moment où tozali ko luka ko prier na monaki mwana wana ko stopper batu. Tango azolo balobi ke non na moment où toza eza ko prier na langue o mutako yoka yote. Mais na moment oyo s'adresser dans Zambé parce que serpent de rein oh ezali virus coronal oh ezo circuler partout dans le monde oh diable atindi aswa batu serpent de rein na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth na minute yo
en fait toko invoquer papa te toko invoquer maman te toko s'adresser na Nzambe pour yenda za serpent de rein na biso et moi na wana lobi na minute oyo et prière oyo ko sala eza que ezali prière en langue et au moment la Bible en effet celui qui parle en langue il ne parle pas aux hommes mais il parle à Dieu, c'est-à-dire na minute au prière na biso faut s'adresser ango na Nzambe na moment où tozo parler à langue, c'est-à-dire tozo loba makambo oyo yo muto azoyo kate ezakaka entre yo na Nzambe par rapport ya coronavirus oyo ezo le katika ete Nzambe ya lola oyo to salela ka le Dieu d'Israël azala antivirus na yo nazo bonde la pona mutu moko pona mama moko pona papa moko zolanda biso na kati ya émission oyo Seigneur alobaki na bana Israël bazwa makila ba pakola na balento ya ba porte ya bandako na bango soki comment esprit ou mon pépé molimo ya kufa eye eleka à côté bandako leka à côté parce que écoute ki makila tikete makila wana o ezali le sang de l'agneau, le sang de vainqueur, le sang de Jésus-Christ de Nazareth et banako sopana na mabota na bino na bana na bino nyonso o bozui occasion kolanda message oyo makila Yesu Christ est enveloppé bino atabo pesi muto azana coronavirus et ko atteindre bino te au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth parce que oyo hormone na kati na bino eza makila Yesu lokola eza eloko eza esprit eza Satan ye moko en personne ayebi que tango azo poussa nazo mona makila na ayebi que non Jésus-Christ de Nazareth alonga kiye na ekulusu yango ne eza elembo ya makila oyo azomona na kati ya bandako na bino ya bana na bino pe ya bino moko bozala enveloppé couvrir protéger na makila Yesu Christo et puis nzamba lola azala antivirus na bino nzamba lola azala ye moko serpent de rein oyo wapi mutu nyonso atombolelo ngine likolo atala po azala sauver. Que le Seigneur vous bénisse partout dans le monde là où vous êtes. C'est votre sœur, la sœur Jeannette, la prophétesse, la moindre de tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime bien. Bye bye. Voilà, merci beaucoup. Wana ezalaki message de Uti Koyoka et pas il y a prophétesse Jeannette Chibangu oyo tozana ye awa na plateau kasi tongai tozwa précision moke na mwa mutuna par rapport ya mwana oyo asalaki détail alobi eza moment ya kosambela po muto ayoka ote eza moment ya kosambela a langue po to sambela to yebisa ye moko maloba mwana wana akutaki wapi. Exactement na yebité parce que na moment wana tant bakoke ko simbanga lisute et koma ki deka na bato pe ba bima ki wana na yeba ki te so ba wuta ki wapi parce que na minute wana groupe d'intercession bazo voilà donc to koma ki ebele na zaki sunga moko na sœur ona lobaki te ke to so la na ye na yesute azalaki azalaki na biso oui yazalaki na kana biso azalaki na biso mais to komaki lisusu ebele to siboko et puis na mwana wana azalaki na katikati na biso yene mtabande ko pesa biso ba directive voilà lelo yo bandeko ebele bavai na bandako to yebi tozo sola na mwa bandeko ebele pe na poto misale zate ataso otali ba tram ezotambola penza eza mwa vide et puis ya ba moko ba métro ba train et nous surtout ezotambola penza ya moko po bima fozala na attestation ezo permettre yo bimo ki osali kambuli banda attitude nini royebisa bana nzambe lelo. Moi je pense que c'est une occasion hein tozui esika moko ya kovanda to profiter to sala nini pona kobenda présence nzambe pene na biso. Gloire au Seigneur parce que Bible lobby na circonstance nous to komisa nzambe parce que tant au est commis c'est le Seigneur qui a voulu et c'est le Seigneur qui l'a permis et ce n'est pas hasard parce que nzamba yebi que za na mutu moko azaye ko continuer aux la têtu na ko douter na ko s'entêter na appel à nzambe. Et Seigneur a yebi pe que ezana mutu moko diable a préparé qui nanzela ba masanga nanzela ya ba boîte ya forme nanzela ya distraction forme tout ça pour azoyer. Alors Seigneur a permettre occasion o ekoma
a empêché bango ba kende boîte te, a empêché bango ba kende somba ba formaté pour peut-être ba kende na ba ndé l'autre comment on a tabiso à peine qui nezali non ba bana bazotanga soukte ba kangi ba classe tout ça alors ba pekisi nini comment rassemblement tout ça alors donc je pense pas que muto kende suzandu ou bien na poto partout bazolanda biso muto kende parce que awe comme bon on a corona biso muto kufi ba kende pour no lelate mais muto koti a 15 ans de poisson belamba alata po batba monekuna or lokola notre Dieu il est bon ndé na pesaka na zonga mo muke na pesaka témoignage nanga na ebandeli or na landaka na lobaka nini tangu ndeko mwasi wana kufaka ya théâtre et réaction nangeza kini nazaki na besoin nazo beta déjà calcul lobby ndenge nini na rolela camarade nanga ndenge nini na rolata na kokota na voiture tout ça là wana zaki ba plan nanga mais donc c'est à dire que Satan bongisa ki pe na sima kolela wana tangu nazo leka peut-être na cercueil na koko sala na koko bambana na koi na kufi bat balo ba que bolingwa camarade na ye ou bien ba simba ki ba kisi vous voyez c'est à dire que Satan a zuango à couvrir na miso bato ebi melo mususu mais or diable ebi déjà elonia salaki na se nazaki déjà mokufi na bande ko saigner na kati nanga donc anytime nazaki mto ko epi na kufi mais le Seigneur n'a pas permis cette même nuit là et salut que nazaki na kati sa présence en Nzambe ndeke na kotumbo la douleur wana douleur wana se manifesta butu na tongo ya programme tongo wana et memanga na hôpital mbala moko le même jour wana na se retrouva na cas d'urgence opération et puis na 4 opérations le Seigneur me montre ndenge déjà basi balia kinga na pesa message wana na message à liboso ndenge baliakinga bakatanga 3 morceaux koto bazo opérenga koto bakatinga lokola soso kuna bazo memanga na enfer vous voyez ezaki le même jour or ezalaki dato déjà Satan préparé qui pour la kufananga donc moi je pense que je ne pense pas mais je dis que en tout cas ndeko yo a sepelanatan oyo a sepelanatan au Seigneur à permettre ngo pour abenda encore pembeni na ye pour abenda encore na présence en Nzambe au vandi na katanda kuna ozolanda ba message ya lolengo yo gloire au Seigneur parce que ezo contribuer na santé spirituelle na yo ozo temps ya kotanga Bible ozo temps ya kobondela eza ko approcher yo pembeni na Nzambe o banga Nzambe puis ezo sala que ba plan ya diable et ezale touffer na vie na yo et puis Nzambe eloko alinga sala na yo et banako kokisama. Voilà, merci beaucoup maman Jeannette. So ko pesa numéro contact na yo ba misusu ba monio to azwa kina na azala na numéro na hotel abia makam na yo ki apena na zwata msu tanto so la na na sima émission peut-être na rozo ba directif mususu. Gloire au Seigneur numéro nangai ezali plus 243 89 48 35 Bandela. 130 sorry. OK, numéro nanga ezali plus 243 89 48 35 132. La bandeli plus 243 89 48 35 132. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que bengi ozwanga moko la sœur Jeannette, ce que zana mituna otuna par rapport à message oyoyoki otuna ce qui nzamba bateli biso tokozonga encore pour na couper sa message mususu mais papa ekikande na ebiseki na lobi na que message wana na moni lokwa bana na nzambe tozana na temps oyo moya koloba na bango makambo sortez de là ezate parce que sortez au milieu de déjà nzamba abimisi bango déjà na kati ba église wana na minute nzamba abi ba brebi nanga bazana na ndako parce que nga moko siko na prendre soin na ngai et si le Seigneur nous garde encore tokoleka pona ko pesa message mususu kolo apesi pona bino pe kaka pe na couper pona ko kebisa bino voilà. Voilà, merci beaucoup maman Jeannette. Moi je pense que ce qui yemo va permettre ezala na moment oyo to kokomisa la bango pour eza important ce qui yemo nzambe à permettre yenda zali mettre ya temps et ya circonstances. Voilà, tokutani très prochainement na ba numéro mususu toza toujours na la prophétesse Jeannette Chibangu à tout moment oyo message ekozala en tout cas bogomona tokozala
to lekisa yango et tokutani na bino très prochainement na ba numéro mususu to remercier bino ba oyenyo surtout bovandaki pona kolanda penza émission oyo et merci na famille Amani Mobimba mes condoléances na ndeko na biso Pengani Makoma pe na famille Makoma Mobimba oyo ba uti ko perdre papa na bango pour sa caméra sœur Pengani Makoma a uti ko perdre papa na e journée à lobby en fait famille Makoma Nathalie Makoma Annie Makoma Tutala Makoma Martin bango nyonso tout bazole la pena papa nzuzi a uti ko tika biso lobby. En tout cas mes condoléances aussi à toute la famille. Vraiment, c'est une sœur bien. L'autre fois, elle m'a appelée. J'étais vraiment très contente. Elle m'a dit, la sœur Jeannette, c'était la sœur Pengani. Hein? Oui. Elle m'a appelée, elle a dit, la sœur Jeannette, courage, je t'encourage, j'apprécie le travail que tu fais dans les Seigneurs. En tout cas, ma sœur, vraiment, merci beaucoup. J'étais vraiment très contente parce que sa famille, au Tobandako Sepena Bango, et à ma grande surprise, à Benga Kingaï, ça m'avait vraiment fait du bien. Et en tout cas, mes condoléances à toi et ainsi qu'à toute la famille, que le Seigneur vous soutient. Ce n'est pas difficile, que le Saint-Esprit aille à soutenir Bino, à fortifier Bino et puis à couvrir Bino na makila nae parce que moment où yeza moment mon copé diable aïba kokota kuluka ko profiter coopérer donc vraiment mon santo à Sabino encore à couvrir Bino na makila na Yesu Christ et puis après Sabine encore bolingoana et banako collabo se réunir encore même si absence à papa mais yeboye bakunzambe azana bino toujours. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci papa Nzuzi na travail au salaki na se ya mokili mon ani au tikeli biso au pusaki biso na pembeni ya Nzambe yango to monaki bandeko na biso bakumisaki vraiment Nzambe na ndenge oyo elongo bani soki ezalaki yona mamate tangu elinga ezala bongo te donc ezalaki travail oyo salaki et komi na tangu na yo ya suka molimo na yo epema na kimia. Merci na bayenyo so balandi biso to silisi émission na biso to lobi ensemble na bino ndenge to lobaka. Glory be to God. Bye. Bye bye.